Tala, qu'est-ce que tu as? Nini? Sifa ayebi makambo nyonso. Ota yumo gesho uza mobala ndenge nini téléphone babenga ngo portable. Yo ke kotika téléphone na yo man ata kutu mobala na eza téléphone ya yo. Hein? Eh. Tala, gesho, pardon. Mambo eza mambo solo na téléphone te to kutana na yo to solo la. Quand il est sous téléphone, non. Zambi, je m'en comme une zokomi na ngai. Panini, Zambi. Allô? Quoi? Chérika est mort. Chérika est mort. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu m'as fait? Je n'étais pas droguée, donc c'est normal. Mon Dieu. Chérika. Gang. Bino poni bongo boche ya gisho ba merde. Bino regardez bino bonna famille ya gisho boche na merde. Ngana ebisi bino. Soki ya gisho ndeka boche ba merde bongo. Likambo kweli ya gisho na butu. E kweli ya gisho na moi. Surtout yo no banda na wasi mana kepa ya na o. Mike, yo kana ebisa. Obenga nani? Na bengo Mike pona ebio na komba Mike na ebio na komba la duchesse te. O mobali. Moi so za ki mwasi, nene reste chargé na yo. Ngana mninga na hote. O mona sifa kale kina o alandi ngai. Ngana mninga na hote. Kemba. Etali yo mkolo se respecter te. Na ebisi yo ka bongo. Bon tika via gisho tranquille. O sukola me kako so sukola me kako. Kemba na yo Mike. Na ebisi yo. Kemba, o so na kino ba gisho mwasi. Ngana simo nzo to to bunda. Wa mobali. O sani na kobeta yo. Yo ko nga komi comme ça mwasi. Na kobeta yo. Yaka, kita, yaka, kimi, yaka kasi, yo mwasi, kita, kita, olemba, na makasi te, olemba.
Kimi mwasi. Mama matiponi. Mama matiponi. Mama. Kita. Mama izela. Kita. Zanga pena. Kita yaka. Yaka nongo laki so. Ufako lexo Yaka. Yaka mama. Kita. Mama. Mai kita. Yo mwasi kita. Yo mwasi. Oya mapele lokwa kita. Eh ole. Na pe mon pied. Na pe mon pied. Ata temtali boma. Nengena beto. Boma lukanga kama. Otu. Obiki. Obiki boma tili kolo. Yo soki sayo. Zokso. Pede. Yo nana. Yo pe lesbienne. Puis tu me sais ma collègue quand même match à football. Pema yawe. Na période. Encore fait. Yo mo pe kufa. Nzambe ngina pisanza mtima mwa songa akemba yo kama mkoma kasi. Hey, wabwa siminga sina na telenga ni na sabo hospital moyo. Hey, papa. Boyo vandino matanga okete. Matanga? Yana. Bokilono ya kala kufiti. Papa basifa kufiti. Ha? Yatatu? Akufi? Fui di minu mutu. Akufi mama ni. Te, yo wana tanga sina kwa mimi mkono deja. Makabuso boyo ko beto ko ba mo tuna mute. Na ko tanga na bela. Tabela na yeso akufi problème ezali. Na kufa na ina tungisa bat na maladie na yewa na nini. Tipo tu akufi zo le lokola ni kamu mo ya so ke mo ne mo ko ya. Mama bela ki makase sala ate. Mo so ba ya ko pesa mtu sangwa. Zo lo ba deto zo. Yo ne po yo ke moskonga pe kuna tona yo ka ki angona zala pe kaneti yo. Ko bela ko ya di na tatu. Ba zo kunda lelo. Kunda lelo te. Akufa kilobi bembeza ammo matanga eza kunepamba mara makitsasa mambo makiadi malika masefila anuvali message bitanga kana titi sika kufa na yeye kama nakalise
Oh, si quoi, il y a le coup de la coupe. Anya rouge, c'est ça. Mais t'as coûté même mon zé. Mais mon zé, il a ta coûté. Attendez, papa Zali na essence. Yaya kuta yo kanike tatu akufi. Eba kwa yanga itangu suna sina koma vevi. Maman. Oje konja kuwe. Té. Uza ba projet nini? Yaya. Té. Ya mona na ngate. Amona na té. Basi tuta leta kunda. Oje. Yo bengana kai pa mona naka. Uza ki na posa nete akei na e. Na misala kana bakelele na ye. Suka lango. Elele place. Anangwa. Mama tatu mutakufi lela tatu. Nana lela tatu ngai. Nasa kukanisa ba mauvais souvenir de ba bien. Madame, si par suite il y a un refus, il y a un mobile, je peux vous faire arrêter pour complicité. Parce que oui, très bien, raison pour laquelle la première fois je suis venu seul, et maintenant là je suis avec mon adjoint, ce sont les mêmes réponses. Je vous ai même laissé ma carte. Mais pour inspecteur, tu as zaté na sani. Maman, bengi la sur numéro na yo passé biso. Mais azata tana bengi na numéro na zaté papa. Nous avons zaté ma téléphone. Mais pourquoi fier mais pourquoi benga pas besoin de ça. Bengi la biso na numéro na yo passé biso. Mais pourquoi bolinga bo compliqué nga papa? Pourquoi yo linga comprendre biso? Non, bino de bolinga comprendre ngate parce que na bi mutu azate. Azate bomoni ke ndako yango mutu azate. Aza invisible était amona naka. Azate c'est tout. Beaucoup qui étaient besoin de me comme sous. Madame, vous savez à qui vous êtes en train de vous adresser? Ah, papa. Psycho toza mikolo. Naïb sibino déjà que mutazate papa. Beaucoup comprendre te, beaucoup me que mutazate bouquet. Beaucoup ont attaché mon sousté. Beaucoup la biso. Hein? Tina te la biso na yo hein. Tina te comment? La yambi bino na kosi na ndap na na pesi bino place bo vanda. Bo poser une question na répondre bino que azate. C'est pas grave. Nous allons partir. Mais, nous avons un mandat de perquisition. Namoni le fait pour vous prévenir que nous arrivons chez vous à la maison, vous êtes en complicité avec votre mari, Ozo permettre à Akima. Et j'aurai mon mandat de perquisition. Ok, merci. Nous allons régler. Bonne journée. Hein? Qu'est-ce que tu m'as fait? J'étais pas droguée, donc vous avez qui normal. Mon Dieu.
mutango osani ba effort te yoki otinda yoki lokili mosi nanko mutalingi na yete osa ba effort yimo te yaki so aza kitoko ambal kitoko yimo poko te msa mwasi la petite vient manger mutunyo solo ko wana ata so azolinga ngoto so kasa bandi ko dia a pété ko ya kaka bano bakanzaka yo muninga na bango mona mwasi o tambula na bango na moko na bango ya malamu azate lukela ye po ye moko azana courage wana te ndeko kama mtasungaka ndeko na ye te nazoloba mabe lubino mabe te mama me nga bana ta mwana mobondo bana likimbi balingi mbongo balingi dona boki mi mona bato boye ozomona ke omi libala yazo konteli onde bajourni na kati ya ndako na est ce que bana baolinga libala po bana onde bazala babata bana likimbi opesi dona sikoyo oyebi ya malamu te ata bandeko balikimbi wana mama ya malamu eza moko meneyebi te na taa nano ezaka mponga naza mama po eza mpe ordonnance te nakotambola nanga pharmacie naluki kisi bon mutu akoki komona eza yo mpo ngai nakoyaka te na ndako kokoko nazolukila mwana nanga mwasi nazolukila soki ezalaki ata kisi nakokeluka na pharmacie mama ngai aza bakamarade na snapchat nalingi na filme oyo otikela bango message ke mwana ngai aza aposa mwasi ya bien yaka dia na koti na kati ya snap na ngai yango mama wana te nalobi keso otikika message ngai na filme otiki message ngai na publie na Facebook tokozwa mpe mwasi mo mpe abien on te jamais na Facebook muta malamu azaka kuna oui baza ya malamu baza ya moko bo bapublie ya moins basala mpe make-up ebele na foto na bango te mpe batya bacommentaire ebele bajame ebele eya te kende bango bazala ozwika mak doa 1,50 mipatikisi ke lelo nalie bien bango te oyo bien me bazali ke oke bataka bajeme ebele oyo bataka bajeme ti moto akufeli bate geme bate elongi ya matanga ya te geme wana nde moto ozosepela ndenge olingisa na ndeko na yo mama mi réseaux sociaux nde makambo nde tozoleka na réseaux sociaux mosala bakoma ozongo ozoluka mosala otire na réseaux sociaux ye mopesa befort te mama ye akosala effort te ngai azoyebi soki geso ndenge eza basi babalanikana mwana te yo sikoyo okosala mpo lokola tozoluka abota olukili ye mwasi ya malamu na baréseaux sociaux te komprenaka ko yesu na nga mpona ni ozaka na baretard ozomona baréseaux sociaux eza mabe na niza yanga mona tika mise bakamarade na snapchat sali bakamarade na ngai ya na biso gesha aluka mwasi twana mama ya biso abike oyo obala oyo aza mobali te aye bocontacte nga na snap na privé na inbox comme ça twana mama ya biso bokomona mpe mama zana bomona mama yeyo zela mama na yo kasi nakopesa mbata moko oh mama mais tu peux pas luka raison ndeni mama na tiro na snap nanga na kati sa film na kati snap tasu mi bale ba ko se pena ti premier bureau na deuxième bureau ma bezap na publier mba moza na publier yango donc ozo publier mais azala déjà polygame ta opeso aye wi ma bebo yeso yusani mama kamba mona ko tse publication mo yidi ami bwa kelimba moko dema o lu bebo l'accena mama oyo ke so lingari au linge mende ti moi musala akosi peni mais moi musala ndako bitika nasa ke on a ko nalai papi ndala ke ndire mutu oso ba benga on ba droguer ko alali no yebeloti on va pousser on en ko sifa on va pousser on en ko opportunité occasion de se melenga ça te okamwisima makasi epepe natani yozoloba ke osepelaki wana ape matanga papa sifa papa zela nano zela papa na yo susu grave lokwa so papa déjà ça kufi yo ni moyo bisanga ke yondo za na mama papa koleka aza papa no aboti yo bien sûr que oza na temps osala même 6 mois même 3 mois lokuli wana mama aboti yo ti wana mama tonga nazaki na mawa ata nzambe na likolo ayebi sikoyo papa ki na tukunzi papa na honneur ake menga na tsike na okumisa ngalo monde eduche wana azwa mvute yo toyebi ke oza un peu choqué par rapport à l'événement elekaki na famille na bino condoléances mais toi na quelques questions moko tokoposer yo par rapport ya ndenge bovivara en famille ndenge bovivara en famille entre yo Sifa na Julie yo moko na Marcia dis-nous un peu
quel genre de relation tu entretenais avec Julie, Sifa? Vous étiez en bon terme ou vous allez comment? Comment possible mutu? Sifa nini ko? Nakanga ndokite mais mutu na vie omoni mbwa azama kolmine malanda nzela moko. Loko za mwasi préfère que ça na mbali moko. Mais oyebi ke mbali ya moko na linga keza papi jusqu'au lo balo. Penatani otole la papa na yo. Oza na souci ya papa na yo. Pardon. Pipi pardon. Eh. C'est ça papi. Ah. Comment la femme? Quand on bimisa nga mpepe ko bisanga mpepe pona yo moto lingi. Muninga oyebiso makambo bisengo oazaki na après combien de temps? Kay tuna kasinga na zaki tongo. To bozaki na lali na lamuki na tali Eric mais nazo pongi kana makasi papi lali na téléphone sonné ba bengi papi va apprendre que Sherika Kofi. Ah? Sherika Kofi. Non, monsieur. Bon, mnam tazana ba ndenge na ye. Bozane ndenge nini? Boza papa moko mama moko. Non, je déjà demi ça mon Aza mon papa botaki en mariage. OK. Et après ba di prendre botinga na Sifa. Donc yo na Sifa, boza maman moko te na Julie, c'est ça? Ouais. Maman na Julie aza. Maman na akufa. Maman Julie akufa. Relation ligne alors qu'il y a entre Sifa et Julie. Au Kanaka, ils ont des problèmes. Pas vivre en déni. Là la claire. Autant abonné puisque comprendre donc il y a Julie en vie à Sifa. OK. En vie à Sifa attaque Sifa mal à l'aise. Donc qu'on soit c'est Sifa qu'on fingaye donc on crée des problèmes. Donc attaque amènera vraiment vie dure. Donc elle est jalouse et jalouse et Sifa oui. C'est dit à quoi? Voilà. Ah, moi non y bandeni. Oh, même si par exemple ex copine na ya douche. Là je dis à salama kamobo to comment ça que ne pas douche. À cause c'est là si pas makambo. Ya si fandumba alongoli alongo bazemi ya si pas lo yenge. Oh ya si pas bima même pas. C'est une fille sérieuse. Mais je dis à quel maman au coup de maman Léla. D'une certaine manière, Julie a bandeki ko sepela na ex copain à Sifa. En quelque sorte. En quelque sorte. On a évité et ça n'a bien été malgré nazaki na nga bien na balora na bien de na lala na nga bon donc il mutema akufi nini abeli il paraît ami bomaki Yesu Masia je kai mo ko komi boma vika on zamba pesi biso boy vraiment donc on préfère au mi-boma na yo. Mais bien souci na passe na kanda na perdre na papier télé ba moko. Si fatigue no boy à tout moment tout ça mal comme ni wa Sherika ko donc yo souci no ka wa papi akata ki ba sentiment na pour appel ya mo souci no moi. Ah bon comme ma copine quand on benga zo ki Sherika mtema passe vraiment jeune garçon boy. Parce que là il n'y a pas Julie sentiment na ye pour la mariage avec Konaï. Après il bala ya Sifa tu vends des sous-temps dans la côté. Ouais parce que ma maman m'a dit que c'est bala ya Sifa entre papa et maman taka bango bazo sur la papa il paraît que papa a biso avec la Julie na âge à 9 ans. Il y a mon salon qui oui, on va poser même le roi, il y a mon Julie. Après maman s'est décidé que tout quitter papa, tout que vivre ailleurs. En tout cas, papa n'a échoué tout que n'a dit maman. Bon, merci, on va pas te prendre trop du temps. Hein. Merci. Malgré ce chose là qui n'a par rapport à lui, papa, tu as quand même accepté de me voir. Courage, hein? Merci. Bonne journée à toi. On va passer à la maison. Hein? On va passer à la maison. On aura quelques questions à poser à maman. D'accord. Merci beaucoup.
Pardon? Julie. Julie. Bengai na onko mama, bengai. Azate. Obinini? Azate. Bengai. Sando ki bengai. Ba je no se sangana. Oh, problème? Non bien. Tala, yebisa ki fo pila na yo. Mbongo na ngai. O mo so se singa ba je. Bino tubo za na danger. Là moi je vois si. Apes yebisa bon makambo ngana yebisa yo. Yebisa sama alekatia. Lokwa yi akomo se sanga ba je. Na benga ki na téléphone ya mbanga te. Akomotambo likolo. Pour sortir mon assez maman, na bisi bino bolele bemba. Oki mamu na bisi yo. Oyoki. Afanti comme le kato. Fuck off. Donc mon ici là jamais ndako. À peine même que je fais ma papa, mais je dois changer de pour la ligne Julie vraiment. Ah. Mwasi na zweli yo mwasi. Mwasi kitoko so omoni okosepela na ye. Ta msu yo kantaka oyo ozwa sirene. Na zwi pena azokuta ngola nga mona okezwa etina lufu. Na tempele na ngambu na biso baganki bayeli nga ye. Et pour ça un avantage. Ozozwa mwasi mba mwasi yo na basemule. Ozozwa mwasi azo yo na baloso. Azo memeno na ba vin. Maman s'il te plaît. Angaye ba miliki. Maman s'il te plaît. S'il te plaît. Bon mais bah semoule et consort parce que j'en manque ici là nanda kunangai. Papa. Maman attends s'il te plaît. Maman va moi mukete. C'est pas les bons moments à retrouver moi si ndé mon bosala wana. Mwana mukete oloba na 16 to na ngai. Non, c'est pour te faire voir que les andés ngati bosala ba showana. Non. Moi j'ai d'abord des sérieux problèmes avec ma femme et je dois l'arranger. Je ne saurais pas crier tout haut qui n'a pas de non. Quand même tout le monde a ma musique. Kiamoto. Oh. Il y a Banda de à côté de la Banda de à côté de ma copine. Banda derrière. Boni. Yeah, camarade. Autour aux yeux. Où est chocolat? Où est pimbi wana? Il y a tout l'on est lika makité, l'on est les masomi balé. Na so no forma makamoza to sérieux vraiment. Oui ba yana psuya gesho. Wa mwindo akalata mo linette mingi boka na jipa noir. Oh kokana mama. Eh, yo to mona kine longi. Atana mutolu na ye azwa mama. Oh, mo bimba mama kaza mutolu. Ya gesho, libala ni simbe te na mwasi bazaye na ye. Siku ya gesho na posa mwasi, ngeke mama lokele mwasi. Mapala kiti. Te ya libala ko fa to boxa mo mwasi ndo kelinga bo so yana biso atie yana so ba mère de belé to boxa mo mwasi wana. Ne sois pas pressé au kelinga mwasi. On s'appelle Nani. Plus que Nyengundu. Oh. Ngai. Na sali yo choix. Maman nyo so lukabola maman na ye. Tonga na zo mona kezo bébé la yo. Ezo bébé lo boye. Mais moralement, nana zo kufa ngai te. Lelo komi boko bongisa. Yo quand tu na vie bien. I. Na bimi. OK. Maman. Oh. Mama. Do tu ndongo lekino bomoni mo pepa pamba. E bongana tema na yo kamba buzobo bobeta ndo yele mwasi esepelisanga. Hein? Ngana zo bimi na ngana tiki bobeta masone bino ndongo yela to ile 5. Le problème nangeza. Si papa, politesse ou bien va faire sambo tété. Gesho. Tu m'indexes? Après tout, mbota on pesa na koli kelembate. Le quoi yo lia kinga pe funalia. Neti boy. Oboya mo sangola mo so na ba avantage. Mo so na nyonso ye moko. Yo zaona ka pona ko pese bana. Lobinga pe na benga mikoko. Ubi oza mobali, ubi oza epave. Ubi yo moko yebe obomba mina sima ya nini. Maman. Toi intérêt dans l'histoire. De quoi tout ça dans cimetière. Bien ma selon to bando sur les ake bembe. Papa, ngai nazuka ka mawa pasi ya kobota. Mais yo moko loko komo tambo na buzoba na yo. Okyo poni yo ko pona. Pasi na zo ngana mutuna nga papa. Oye ko yela eza ya yo. Ngai na yo kaka pasi ya kobota. Mais so na calculer allez, na moni pe ka kwa baona longo laki.
parce que na minute où ya gesho na posa moi c'est maman lokele moi si maman peut-être matambola anete habila di chesi mto tambola kingabo masina kimbate kisenso yo mto ba camarade de bele lokela kana kada ba camarade lokela gesho moi si moko aza sérieuse ou aza na comportement bien yaya na vandi na biti le na vanda kana yo somba maki na mondongo pansa ka maki sur possession ya ki kalongo na biti garçon ko za pe moi so pas ko za pe possession ya grand frère nanga yanga lingi yo bala na ya nanga kana ba blague vous êtes sérieux? Non, c'est sur la tête de la police. Nangi balana yaya. Ya na biso aussi, ya na biso nga basa mwindu. Yo moni lobby na yo zo ya la taka bieza propre na yo zo ka awa. Na ke présenter pas maman. Pour maman lingi ki alingi amona dia moi ça parce que si maman a monyo déjà. Makamnyoto maman lo bayaki chateau sango. Quand il a mon maman biloza matatu ça sérieux que maman oyambanga bien. Ako yambo bienga na ebisio nga na mtala. Ya gesho banga mama. Mama yo kela ngai. Ici to gagner. Monde lobi ona ozano ka propre que soit kutuza bilamba ko soit quelque bilamba chango na saki leka ko ya lobi na ko convaincre maman on mitikele la ka wana comme ça to ke présenter pa guiche ya pando camarade nanga wo luka mbongo na wo ninyongo moso encourager to luka mbongo ba kende ko tila biso kuna mansaka ka boy okasa ndoki alingali ya mtu na 23h du matin kaka boy tala mansaka milai na kini wapi yonde mto bonina ndeko nanga mwasi yuka mwasi classe naturelle ko bomuti okasa dona beja bandi film sika tika zanga bwi ma copine oza lengo za kano za classe kitu yo ngano atokana baba neve ba 10h Patrick c'est ya côté kate ya mwasi okome na egesho bosa na maki banozande petit déjeuner na tongo et longa commerce na habité ici pour ceux qui ont problème qui mobimba garçon mon la yeli na ndaku ya sifa impoliment toko na kebe bonjour non ka jili et papa bato Jili o sakana ngai yipsa ye ngana lobi papa prom ni na ngolo na jili ya sifa aboyi koloba sikoyo loko aboyi koloba ngani na yebi problème ngo ya sifa ni ona yipsa oti atiki jili ba message ya menace yipsa jili loko sakana na ngai ngaba sakana na ngati yipsa jili so na moniye so na zuye kut ndeza ako prom na jili so te so kibite écouter biso to faire mobimba oh famille wapi famille alobane famille kota ba maman Julie famille wapi écouter ba to lisu ya mama to lisu na yo to yanga ekmona na buzoba o ba on basala na Julie kuna Zangi pe réponse au PCA lobby bongo pe gangi ndo yozo expliquer wana après zangi réponse au PCA lobby pe après c'est dans temps lobaté ce qu'on kotali koloba ndi so munye jine nza kosa jimabe bon so sele mabe yo ka soucier est-ce que ba signer pacte na diable tant on signer pacte na diable donc yo s'attendre à la loi c'est quoi yo sozo yo ka ndepo na kanga jili kuna osale mabe Mouto zo ke la ma est-ce que yé moko kutasa ko miyo ke la ta mawana ne si pas ça bagage bien té pourquoi telle garçon mal éduqué mal élevé impoli tout à fait ko ganga ndo ka bato azo ganga ko mkonda wona mbo so pe shege na ebité ona ka so njili ngako tu posa nanga basila na ka côté ba nzambe kaka abate la lote yo ko bimisa ke longino ya baloyenge te makamba bongo ba yo luka leki na o mebimisi ba ko kata wa kasoko yeba tuzenga mulanda ngasa lo ba jileza ka su wana te o yebi makambu na ete sili ata za kata chambre so yemo ka bimisi te lo ba za te mama za fimo ba botaka ana réputation bien mama quartier mon baso mon ba person so petit déjeuner na tomba kanza moi so parce que yem tate ke la bango maki
Maman ko panzaka makine so zo panza makazo sopa na kikalongo na kati mafuta o senti que moi so attendre pour makine zo ra possession kikalongo mobimba. Imagine toi ce que maman a zo possession ya gesho na kati ndako koma au bercer ya gesho. A plus banda bani mombongo na tourner maman a pasola ta maki moko te pa erreur. Maman ya bobo ça c'est que ça na mbele pasola pa erreur to ver jamais. Jamais. Maman botaka. Maman na botaka. Oza bana bon. Ndete mais docteur ebisenga na problème mote pour na bota. Manga mo pina tera sene na quartier, elle na côté na quartier bon ba disque ko tuna. Na bando tuna ndenge bo moni ndenge bien. Parce que dans ce moment déjà yo ibi maman biso ba basnenge zalaka. C'est-à-dire que ce monde a monto l'air moi que dans son ba lingette na tout. Maman, biso tout ça pour ça moi soit ça na fait condité. Maman ndenge yo teta kama ki wana. Ça pour ça monto ko pondre. Na ça te na pour ça monto banda yaki. Azolia biloko zokende zokanga place à matrice na lingité yango mona tuni za na bana boni loko yo moko lobi spirituellement za déjà na bana maman abi spirituellement na lobi docteur alobaki na problème te na kobota na ngai en plus maman yo imagine toi que mutateka ba maki sosa sele mona liboso 4800 4 kg 800 lalia ça dépend pender ça et so bimisa maki moko ya des jaunes. Oui, mais si au bajimo là ya bajimene de tout c'est bon bon likamute maman bisoka ngana testaka na yebi moi so akobota na moi so akobota te na koyeba ngona démarche na koyeba ngona elambeli netaleli na elati démarche no ka ke laksanga ke o mwana zate maman c'est que nga po monango na kobota okobota te mokobotisa pardon ba disi bo ina changer de place bikela place maman na mono te basache mo ka vivre libanda na wana bilamba na zanga maman okotsa mo bongsa mo na kata mso bosa ni maman ki na kati et yo pandele pe bilamba so te maman na boss to solena digeste ba na ya déjà ya ka mo fandi awa na zo tester yo si mo kona le koki o e koki o vanda OK si mo ko maman décider avec non OK na campagne OK pour maman fa yebo na no bien aye boy ba comporter bon pour couper ya que je o moni o komona yo ye apo mona et merci bo kene bon stress ka ola yaka mais mala ba vivant yaka senda zwelongo yaka na yeno pa na yo po buzoba oya duche na bino bosala e sepelisa ngai te duche wana eloko ni aluka na vinanga eloko ni po ba ngandi nazali awa na minute oyo ba inspecteur ba na porte ndako nanga po ba ko questionner ngai po na likambo tali duche likamni na famille nanga mwana nga sabalati asa boye famille na bino se sila likamni sila kate likamni nango yebisa duche ezala mbala suka na yakota makamna na famille nanga lisute famille nanga ise sila na bino ezala mbala suka kande na oloba na sili siko na ekipo na ebisa ozolenga mama duche na lengi te na banga mutu pete ozolenga ni na ye akuna bangi te bona olenga ni oh yaya c'est lui qui se sent qui connaît l'affaire nanini ce n'est que le commencement nanini nanini c'est lui qui se sent qui connaît l'affaire nanini ozolenga na yebisa duche na bozobela biso ozoba ka sopa yo yaya boni boy ko dispose mama tina longwa makona ndaku na ngana komi aseki na bangi yo te na lengi pete nende kwa vertu yo pona mwana o bende matoi abosa famille na ngalo abosa libele na yo ndongo za ayo mama na mtotelemia kande na ebisi yo bongo plutôt mwana no sifa ndabosa na dress o na duche est-ce que yabe ke sifa pema kana pema duche na eloni na makina na duche na nini na mai ya duche boni koma fukatika mala lez mobali kitoko lokole duche ngala kondo bate keba yebisa pe abosa na dress famille na ngana batu nazo tinda ba expecter wana mwana na yo abosa na duche te akaka duche duche na onda lelaye ndayo mama yako denda elonga na yela te wana yako denda ezala mbala saku ngala sala ko denda yo denda ka denda na ona denda ngapi na denda na marke na ngai boni bozo yela bisoro zo yako denda ngata na denda ka yo sala ka kuna dispose sio osako dada sako bombe asako kenda sako denda yo sana ngala sangi denda na sangi yango odenda ngana nini mwana nazo kaola na mwana nga tout le temps ya yo
milagre. Bongi c'est que mwana ya sifa si. Azolanda milagre, est-ce que yazolanda nini? Azolanda zota mwana ya duche, atira na hasi wana. Yo mama ozo yako denda. Bongi singa sikala zoke yo baby sanga moral. Soba. Che. Nalingi na yeye bajili. Suki bande ebandi ndenge nini? Tiko man étape oyo bokomi Jili. Il y a un ka moko. Ba photo mitakala. Le téléphone mobile nanga. Ce que ça qui a ba photo pas manenga na bo se tromper peut-être. Na ba message. Donc yo banda bolibona ki chokala. Yango le comprendre le pourquoi yo banda combattre vie nanga Jili. Donc yo banda combattre vie nanga pour na gesho. Pour ce qui n'a pas eu gesho. Nanga ka moko. Il m'a bien na sala o Jili. Na sala nini. Ngasi fa na sala nini. Ubanjo combattre le balanga na papier. Yende vile mtalanda mama na si. Ngai. Na si pili komona yo. Next. Biso tuzana na yawa. Anatanda tuzobongisa makama mbali ne kuna kota zali. Après nyonso oleka na malamu. Mais quand même ça va pour gentillesse. Na comprendre te? La nego vali na ye, ça bien. Ah mwana malamu, mwana malamu. Ndenge ngai pina ngai na profiter na tuna. Bino bosaka ndenge nini? Ba facture na bino za ndenge nini? Pour biso to zabatu ya cash. Toujours basi ndenge wana te. Bon, en fait, ça ne dérange pas. Le problème c'est ici. Le problème c'est ça que biso penza to sima la biso pe ba facture milité. Tu comprends? Donc c'est le moko on va préparer une réunion. Makambo nyonso tsoke na yebisa mama wa papi nayebi te oloba bozomba ya vi na ngai Jili nyonso ko combattre vi na nga nayebi te so nasala o nini ya na nga nayebi te nga sifa nasala o nini yebisanga lelo mobali na ngai ndoko na partage ya mobali moko na yo Jili ebele mibali bazali Kinshasa oyo yo monika oyo amona mama na yo Jili ma yebisi na ngai esala ko nini ntango amonaka ekitaka oyo ka ndenge nini osimanga te Jili osimanga te motu mosusu asala nga bebe shikutu camarade nanga motu nezaka bete jamais asimba gesho kayo Jili pardon onyokoli ngai C'est pas pardon. C'est une belle vie qui moi ici. La trahir yo partout. Tu n'as pas bailler. Winga mnakina tina funa kuchele ebisa mama mamu. Na neti na msala sifa pardon lekna ngazo place na mtimo limbisa ngai. Nazakayana yo sifa. Papa coupé. Papa on est passé gelé. Papa mon est passé. Oui nanga. Na papa na yo moko. Papa na moko. Akufi na passé na motema gelé. Nayibi. Bina ni boto ko nini. C'est pas pour rappeler makambo papa te pardon. So ka place na motema no limbisa ngai lokwa. Bakila moko. Sans père, on va venir et puis bah bonjour. Bonjour. Bien, bonjour. Bonjour. Vous avez na moi réunion mon boy. OK. Yaka. Quand même ça va. Ça va za maman malamu. Ça c'est ton copain. Bon, ndeba expliquer kinga on dirait mais non mon éteint. Wana moni noko, wana moni nièce. Nièce pour abandonner. Ba on est tous kendo bala. Una makamna. Bango lesani. OK. Bala kuna makamna. Sans mon consentement. Bonga na osenga consentement. Moi si connais yiwana. Yewana. Non. Je n'accepte pas. Oh, maman, pardon.
Na boule crier na chef de mal à l'aise. Bon tu ça va arriver dans le cinéma. Yaka na yaka. Tais-toi. Il yo maintenant comment moquer? Non ça va rater. Non ça va rater. Moni na préféré na boti mwana motema na kezo na western. Ah. Et casse. Ça va cogner. Oui, nous sommes na boti ko na motema no. Vous avez vanté makase. Ogondi malungba kuna. S'il te plaît, quoi ça va te organiser comme campagne. Il est qui déjà non? Chérie, n'est-ce pas facilité au bout de sa mine, mais au cause d'un habitat ôté à chaque moment. Et c'est qui déjà tout passé dans ma mousse. Et la vie continue. Bon, tout ça, viens. Surtout ça, moi tout. Tout ça, moi tout. Ok. C'est tout à mon pied, non? Les mamans nous a abrités, s'il te plaît. Bon, ça va. Tous d'accord, ok. Ok, musique, hein? Non, musique, t'es. Venez, baka pas stocker. Ouais. Surprise. Surprise. Bon, laisse-moi me changer, bon, ok. Ok. C'est changé alors. On assure que nous, ça va place stocker. Ce que tu as mis à la vie sur place stocker. Et ça, non, musique, tout ça, t'as tout. Ça veut dire quoi la convocation? Pourquoi va continuer? Pourquoi? Il y a une convocation dans le convocation, je ne sais pas mon pied. Pourquoi? Ok. Tu ne veux pas? Oh, ok, réponse sur les 2-3 questions à poser pour nous autres. Convocation. Quel genre de questions? Yo, Fandaka, pour bailler dans à tout moment. Mais dis-leur que les responsables de cette maison à l'Igis Makamonati. Pourquoi ils viennent ici? Hein? Pourquoi ils viennent ici? Et puis mon inspecteur, on a en face comme ça, on a salaire. C'est quoi ça? Alors, comme ça, sens-toi à l'aise. Agité en quoi? Na lingine makambu ya ba convocation aux sangati. Je ne veux pas de cela. Je ne veux pas de ça. Yeb ça bon bana lingiti. Et puis ba ressources arrêté. OK? Ngana camarade na bangote. Comment ça ngana mo baje? Yo, osa rason. So wasi mo passe ba ligi o koyo pour là.
Oui, allô. Bonjour. Guéchou Tala. Ngai, naza suna kimia te. Nozanga kimia. Kasi ka puna makambo wana te papa, hein? Ngai azuna nga décision, hein, to salela ngo kaka. Yo otuna ngai so to salela ni. Kasi yo mom to pesa idée te que to éliminer Sama. Naza convaincu to salela ngo pour nga naza na kimia. Pour naza soit à l'aise te. Tala Guéchou. Comme moi, on sait mon pinza propre. Donc, il y a un côté. Ok. C'est bon alors. Qu'est-ce qu'il y a? On n'a rien à se dire, Sifa. S'il te plaît. On n'a rien à se dire. Tosola noni. Mais pesa attends. Non. Sifa, s'il te plaît. Laisse-moi. Non, écoute. Laisse-moi m'en aller, s'il te plaît. S'il te plaît. Laisse-moi m'en aller. Sifa, Kolkate n'a brutalisé. Kolkate n'a brutalisé. Laisse-moi. On a formé nini et puis azama pe nani le titre vanda na biso atuzaka awa ye jilabi makana geso mama quoi ye jilina geso bolingo ya mwasi na mobali nzambe na ngai tala soni mama o pita soni ya famille ba utaleki ne sifa jila ko sa nyonso mako koma na niveau ti ya komima na
bazaka bazaka na yena ba terrasse na ba hôtel partout moi c'est confirmé Nyo c'est ça pour nani pour nani Nyo c'est ça cause tatu tatu on fait ça là-bas moyen mon makamwa na osala soni pour nani na ngoji la ko sa bloka boy parce que nino ngoji la na moko ko nyokola anga ka pour nani na sala loni na moki yo nde oliko binyo kwa memo pa pour nani yo nde ozo no passa pa mas ko le la ni oh asali soni ya famille moni o za soni ya ba limite me boité jile ba te ke bino botama na papa moko pour nani ko sa bloka boy ti wapi na moni marque jile zaka ada tata be mi famille soni ya j'ai pas mais il y a biso maman est-ce que papa connaît est-ce que papa va qui maman ala pongi na belekina tika ile kisi pour la bana nga jila le kisi jila le kisi so bika pour la papa parce que jili mo constance dit et quand ça maman e baté ça m'avait pas ndeko na e baté si yo ndo banda okotela ye jilana ndonga na zoloba obanda mona mama beti lelo siko monyango omoni sika to komi maman aya attends to bigo to boka ici ngana bwaki ye maman oui ngana bwaki ye ngai to sola moki loba kasbayo kana matoi te mama uka ubenganga Maman, ngai kana tuna maman eseleki donc c'est pas mbali na maman eh o comme patiente ah maman oyi ke bino balongola bino na passe te ozala kosala maki wana ovanda na coin wana oza pe na ba client mingi te maki kuto somba ata maki ya ferme te maki ya basoso quartier bazuyo awa mama balongoli yo moto motema pasi batia awa zela ta trimestre mobimbe koka na yeba bizaleli na yo akomi impatiente bakende kotike pa mobali na ye mama sa mokayaki ape mikolo eleki moi tiza mikolo trimestre moko ezalaka na 9 mois esiko banda okangela maki basi babayaki otekeli bato na bamaki ya mabata otekeli bato na bamaki ya banguma otekeli bato bamaki ya bankelele na bakanga oye awa ovandi vraimen ozolia ozomela miliki moko tuna nga te mikolo eleki ebele komi na posa nini biso bato tozwaki yo yozela biso moko tolakisa yo ndenge nini okokende mobali no alingaka nini yo kanti oza bagwa geso mama kende osalaka deja valise na yo oza kutu na baconflit na quartier na bamaki otekela bango bato mosusu otekela bango bamaki na basoso na kati na place alia maki ale soso temo azawa te mama olingi ozwilanga avoka kanga valise po kasolobokeangaka deja libela bakopi kenda na chambre nazwa na idée tosala valise ensemble biso motolukaki basacha viva toboyi te me ozokatela mona bato mondelo okazani corée du sud ekateli corée du nord mondelo boye pe te mama aza mona bato te bangala nozo eleki pusa eleki makasi makasi oh mama ta yo moko hamwa moke bangala ozokatela ozokazani moto asali fausse couche moto boye na zemi boye na lingala okateli wana akopoza fausse couche eki mwana kate Je veux que ça soit clair, Sifa. Si j'ai accepté de te revoir, c'est ça parce que ça devient de trop. Sifa, tu fais ta vie. Tu as choisi mon bali au Bozanae. Laisse-moi faire ma vie. Le quoi? Ezanini, tu as fait un choix. Tu as préféré ton ex par rapport à Ebembe Ongana Zalaka. Par rapport à Inapto Ongana Zalaka. Et tout ce qu'on s'était promis avant l'accident, tu as préféré te jeter dans le bras d'un autre au moment où moi je souffrais. Et aujourd'hui, tu refais surface. Harcèlement, non. Eliki. Il faut tout ça clair. Moi et toi, on ne peut plus vivre ensemble. Tu es marié. Non, papi.
Moi aussi, j'ai déjà quelqu'un dans ma vie. Non, maman, pardon, s'il te plaît. Non, Kokate. Papi, non, non. Non, papi. Papi, oui, bien, non, vivre. Oui, bien. Oui, bien, non, vivre quand on n'a pas si. Oui, papi. Papi, oui, bien, Naza est resté pour ma place, Naza. Et c'est un tena yebisayo. Oui, comment non vivre kuna malgré ngai. Papi, oui, bien koleka. Papi, oui, combien na lingaka. Non vivre na pas si. Non Kokate. Non Kokate, non forcer, non Kokate. Oui, bien na lingaka. Papi, se repousser na kufa, na kufa la mabe. Non kufa, papi, non kufa. Na Kokate na vana yo kuna na mosi mususu na Kokate na kokufa na kufa loko za bezo na kufa na ngai na kufa papi po na Kokate papi so lobi toki mata RDC toki place mususu même na province na yo no ndima na nga po na ibi obstacle munene te meninga za gesho. Papi n'a dit que malgré ngai, ils avaient qu'à pour nous faire plaisir à nos parents, ils bien expliqué que papi so bito que était matadi na ndima. Des asena la mukanga na yo na Kokate papi. Na Kokate pardon Kokate. Pardon. Papi kanisa pardon. Ah c'est ma maman.